toza wapi? Toza na cantine ya Silu. Nini ezoleka? Problème eleka eza kaka ke toza bamonge ya Afrique intérim. Eloko to revendiquer tomoni pena ke en tout cas trop c'est toi bakomi neti ko utiliser biso. Ba utiliser bino ndeni? Ba utiliser biso par rapport à ndeto bande ko sala na compte Silu. To sa sukongo te. Ça veut dire na Silu bando sala ndenge nini bango ba osala bino ndenge nini? Na Silu to bande ko sala to mo lipa to meka ko bika nango ti 15h. Mais awa na Afrique intérim to komi to lipa te un paiement bakiti salaire sous na classe D to eloko to moni to ebandi na se ti likolo. Salaire ango combien? Salaire 100 000 francs. Na mutu. Ebandi ba électricité presque biso nyonso équivalence exacte na biso nyonso donc tozwa salaire moko. Soins médicaux pe ba supporter. Soins médicaux eza wapi eza te tozwa soins médicaux te yango tosengi na bao batala mboka o batala biso na Congo central bameka otalela biso likambo oyo po tookoka te vraiment yango togreve na biso tosala te so toyokani bien te. En tout cas, vous avez combien de personnes à peu près? En tout cas, nous avons plus de 300. Nous avons plus de 300. Vous avez revendiqué même. Nous avons revendiqué pour ce total bien à Silu. Silu, ce total bien à 149 engagés. Donc, batu basala na Silu, ça va biso ba moche. Nous avons biso nem du dossier compagnie. Donc, nous avons engagé musu ba abima. Ba sala depo ba moni biso ba moche de quantité. Donc, bino bosa musa makasi. Bosa musala makasi. Mais ba ofuta bino bien te. Et puis olia bien te. Nani so oloba? Mbongo ko umela. So mutu musa mona ya koloba kotia loba. Atoza wapi pe osala kana nini? Tunga na sala kana Afrique intérim par rapport à ba condition ya ngai na moni awa nde na musalo ni. Na moni to dérangement ya makasi pe na mama na biso. Bongo eso umela oya 5h juste na musala, travaux forcés ya makasi, okembisa batu komela poussière. Ba oyo baza ba konzo liboso na biso bazo nyokola ko manifester biso. En tout cas ba bongisa eloko afa ba mona keno po batu baya ko sala ba mususu. Mona to ko sala lisusu to greve na biso. Salaire ango combien ba? En tout cas salaire pona ngai donc mona bazo futa batu 90 000. 90 000 mbongo ezaki ko sala tan eloko to so futela ndaku. Ozo tangisa bana. Donc mona kime pene ezate mama donc kolia na nous ate na musala téléphone nyo ezaki oyaka 5h. On m'a dit 14 juste. Bato 15 bazali mais kolia ezate oya na kwanga ya yo moko. Bino ezate. Donc somona mama kimia te bino nde bozo mela ko tala peut-être ba continuer biso ba meka ko lobela biso na eloko yo. So ba bongisi salaire. To sa bato moko to komi pesa na bato ya ko misale ezate. Basali bien oyo pona ko evaluer ke no ba ya ba fana na banda kuté. Mais to so tala bo makambo bien ezate mama to ko musapela na kola de la biloko ngo mama na biso. Tozo kemba pasi ezali na la compagnie Ninyango. Donc malgré le salaire, ils ont bouqué, mais bon, ça peut bien paiement. En tout cas, nous avons un événement. On fout à bien en retard. Retard. Donc Batubabima déjà ça fait 5 mois sans payer. 5 mandats. Moi maman Batuba se fait ça maman. Nanya Oloba. Papa Lona masque s'il vous plaît. Masque ça tala to na masque ça. Nani so Oloba? Bon, mais autorisé ngai Loba eza nani? Ngai na za journaliste na Silu. Tosala musala na Silu azwaka biso. Osala na Silu bien Afrique intérim. Bon, toza ba journaliste tozo evre na Silu mais na compte il y a sous-traitance Afrique intérim. Transfert que biso to comme na sous-traitance. Mais na minute toza ba journaliste na sous-traitance. Toujours ça la musala elongo na engagé à Silu. Silu azala misala misusu pese ya longo ba travailler mais ba procéder na ça na yo ngoya boye no biso to ba journaliste no mambo ngoze la 2-3 jours ngoya boye 2 mois na ndambo mbongo ya kana mutu salaire on peut belé bon salaire on est bateau journaliste jusqu'à présent depuis ba transfert que biso na sous-traitance wana to bien mutu est-ce que ba condition ni bo salaire musala ba condition kolia ndenge tozali na compte ya Silu abana opesa biso déjeuner
na tongo mais depuis auto transfert biso na sous-traitance déjeuner ezate et puis comment on a salaire na biso ça supplémentaire tinga la sous-traité ba point de continue bino kombo nena pardon continue bino kombo oh to yebi aza sur place au représentant de la fête yende na minute en plus nous doit journalier bakata biso CNS par rapport à nini to ça ba carte té mbongo to récupérer ngo kolonini et puis impôt tala biso ba journalier na osala mandat au surtout na kinda nanga bongo na yeke na mona leta na pe bazoli yango par rapport à quoi au biso ne faut bénéficier aussi pour na lelo ba journalier pe ba décider ba collègue misusu ezate ke mutu butona de sona ye ko amoni ko azomona yango se revendiquer alobi lelo osala tete akoyeba source na ye taux journalière na ye eza combien vous avez assis musala na ye après 22 jours na ye wana combien de jours il faut c'est la mbongo ça appelle ba heure supplémentaire wana to ça soko sala yango pour récupérer yango parce que par jour eza 8 heures de temps ba heure supplémentaire wana soko lekani ko calculer yango pour récupérer yango ba eli a pepe ya lokala zo regeter biso ba journaliste silu tozali na maboko na ye tozosala mpe epa na ye tobebisa mosala te nyonso azosenga tozosala me lelo atie biso na ngambo mosusu tozasi na déjeuner te alongambo mango mpe kuna tozokemba donc yango nalobi bakonzi bolobela biso bomonela biso silu bayeba kotraite biso parce que mboka tomoluka pepe soki obeli mpe baozwa soin na biso boswe na biso ozalaki ozome ndenge eza boye soki oye awa bakopesa transport okende kimpesi tala kaka biso 2000 francs toyebi te posiona mpe ozelazela yango wana maloba tozalango bakonzi mboka batali na biso bamona bakonzi ya silu cnss bakata biso mbongo wana eza ya biso tokemba yango toyeba mpe to journalier na biso sino yango wana nazalaki na merci beaucoup silisi mosala tomona na bandisi bato ya koforce ya libanda mbongo dona soki kaka te noko journalier